quand tout ça là, en tout cas c'est ma toute première fois mais tout ça à bolana nga batu tout au balanga batu au bolana nga pesa bolana en tout cas boya na BTV beau s'abonner BTV 3 beau s'abonner beau commenter beau partager beau liker ça nous fera énormément plaisir. Alors je dis déjà je salue mon boss papa Pierre depuis France et toute la famille hein na moni derrière la caméra papa Mardoché. Merci na batu tout au bazar participer sur plus la Catalé je te salue là où tu es et je salue encore les gars comme Armand sénateur Babibo Zala Razara Nekhato Barasuki analyse ça en tout cas le rotika la bitique était Toroya Torolobela tout le monde a qui Karine Mokonzi baby shower les gars qui tout le monde va TikToker c'est bazar qui tout le monde va en sous bien que ma mimi alors tout là tout la qui tout le monde quel bien appé à l'obéir par rotika té il y a l'inka côte appé à tika musicien à comme na Karine Mokonzi en tout cas je ne suis pas seule dans un concert nous allons un peu essayer de parler sur l'actualité où il est qui entre Ken Piana et Karine Mokonzi. Vraiment dans le numéro à la bref pour y expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Mon papa Mardoché sur au fond déjà plateau, il déjà caméra, tout le monde est invité. Bonjour Bonnie. Bonjour Beryl Mabiala, boutu de la presse congolaise. Bonjour à notre grand caméraman Papa Mardoché derrière la caméra. Bonjour à sénateur Lotet et Loboko Trépied. Bonjour à Prisca Cataléa. Aussi à notre boss Papa Pierre depuis France. Bonjour à vous aussi. Vraiment, bienvenue sur MO Cube. Tout ça à la chaîne Nabiso BTV 3. Tobo Sanabiso Tébiso Totanga BTV 3 au s'abonner, au partager, au commenter pour ça bien. Tant on pose la vidéo, commentaire surtout et moi ça la raquer. Tobongi Samusala, merci à toi encore une fois de plus pour l'invitation PC. OK, merci beaucoup. Nous maintenant sur BTV n'aime que vous avez un nombre ça va poster dans écran. Alors un mot qui n'aime le baramo bien aux armes là la ou la mugravna. Sombeleza. Tozongi non moi si ma baby shower ya Karine Mokonzi. On a qui événement de oui, hein, pour nos à bongo baby shower, ils ont événement mo kitoko. D'ailleurs, on a félicité Barbine Mungo de la capricieuse de la presse à posta Kiango. Presque à Catalé à posta Kiango. On a ondé qu'à te poster et la qui cité que tolinga Karine Mokonzi te met tolinga kaye. Parce que toko zalana te kaba finga rabasi nyoso mais so moi c'est à Bali, so moi c'est à Boti, surtout biso ba youtubeurs en tout cas il faut ça toujours bien. Vraiment ça qui événement moi ya bien comme on appelle bandeko o ba assista qui wana mais ils a appelé assistance ya bolingo. Tobo ezara assistance mon pose photo mon ndenga qui dit ba oyo commentaire on ndenga mabe sinon dans l'ensemble les événements moi bien. Mais comment on a ba photo oyo sur qui est to même ba bibika pour bazaki ba en studio bazaki ba tiktoker tout moni ba ebe bazaki vraiment on a présence. Mais dans moment ba photo au venir boye ndika de beta maki mutation une invitation mais photo na zo kama et elle ndika. Mais oui, on a au début parce que déjà tout le monde a photo et belé. Tout le monde a bisoté Karine Mokonzi, Azara Star. Karine Mokonzi a parmi bateau a ça bateau gouya en salle à émission à YouTube. A même bateau belé auto et bito autant à combo taper ça bateau gouana vraiment. Mais est-ce que ceux qui ok, il muta bengi apparemment. Au moins soit on a besoin de bengate. À côté peut le baki na manifestation na ngabo mutunya soya. Mais tant on a sur invitation à honorer parce qu'il y a l'ingakayo et puis à considérer yo yemo pas sûr na yo. Mais en réalité, pire comme un pirate. Pour ma photo, je suis en internet et comme aussi. Ce que tout ça là, bon pour un buzz caca. Analyse na munoko que tozaki wana c'était bien passé au lobby kako eleka ke osani faut yaka na photo mutu mususu zoomer pena et moi na photo na kanga ke za bien tant ye monde comme na téléphone a zoomer place à mutolo non et a bolingote Yé morota zipa qui place wana aibele pourquoi yo zoomé poto monani en réalité poto moni le roté félicitations à Karine Mokonzi bato ba luka mutolo mais zipa kango pekaka bien que bimite mais zipa rapport à la moni nzela ne o ba maman bazana osoze mezal ngala moni yango mais biso ba tozora ba invitation to kendara par amour et non poto zo moi ba photo moko boyo za privilégié hein o lobela ngo zo ba vu aussi la mais bolingwa solo ici la raté
c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup de m'abonner au Bola Nabiso, on vous a vraiment branché la chaîne Nabiso. En tout cas, tout le monde a qui événement, il y a Karine Mokonzi. Mais comment on a basé à Kala? Bah, passer tout le monde Karine Mokonzi, ça la live n'est basé. Mais c'est mon besoin de ciment, tout ces moments ont évolué, on va dire. Bon, soyons sincères. Ngai en tout cas natikala aux médecin à Karine Mokonzi te pona e ba contest ka banda kizemi mais du moins makamna olo ba même bande ko na biso ba Holanda ba koki ko zonga na ba vidéo wana owe bazemi akala o Karine Mokonzi ndo te za kizemi te ezaki zemite ezaki na oka ba buzz mais ngai ce qu'on a sepel pona nini yo ba lobaka na kondima makambo esala makate ko maka donc abande ki déjà ko annoncer grossesse moko au moins kondima mo batu bazabato kala bazanga na basara kondima Karine Mokonzi zena donc ezelo ko atezema lokuta ebisi nzambo mo zinde na osa live na zem na za besoin pene comme un solo et puis nzambe ko azana nzamba mawa azanzamba yoka bisote o to kenda kufunda baninga Karine Mokonzi za boya za songi nzamba za mutabongo te nzamba za ka mutu ya ofundi mutu yemo kwa ye andimi pa lobi nzambe ya solo na yibaki na longola kizem na saki bo après à comprendre aussi non donc elle programmait déjà sa grossesse sans qu'elle et puis ekomi nango yango bomona a bangelo te po azwa ngo pa mutu ta azwa ngo pa nzambe mais oui azongo panzambe mwana mama bébé azuze mini wana panzambe mais comment on parmi bateau bazaki invité je crois que bébé Shoya si je me trompe pas écoute ali Ken Benasa kuna azakuna na bateau bazaki ba invité Ken Benasa parmi tes mais souhait Ken Benasa qui akuta na Karine a PC espace té et boyo za sur attention ezenga na linga kenaya yo ebite pena parmi bato ba fingi ça vraiment ba garçon à YouTube Ken à cause en numéro 1 oui bien on te oh il y a solo parce que au moni Ken azamo a mobali ngana ebe na kala na ndako bazo ebisa biso même il qui no mokie soit azamo a mobile faut respecter mais Ken denga za bongo to ko zota mwana moi 11 ans ou à 6e primaire akoko réfléchir mieux que Ken piano ngana oye biso berine total rabe mission Nathalie vraiment bon Nathalie pe prise cannabis te fona bongi ça Nathalie pe manya malika na bite nde muninga sali il faut na sala tozo na biso wana na sala ke mission na manya lobi na ko sala susu clash te no sala makambo esepelisa batu nata so batu balinga ngati batu balinga ke obeta ba vu kutu musu ko leka na bando beta liboso donc et la ke c'est ça batu bando zela azonga pe na mutu sko ba Ken na ki grand nyonso bazaka ko kite ana na ba fan ebele lo ka ndo lukesi azwa sikolo kwa diembe ni ba musicien simbite mosaka kuna pupoli avance kinya akoti na ba chroniqueuse so lobi no mabe a Karine te ça ni Karine ngwa boma penani batuko ba boma lumumba ti lelo mutu akokata ko référer bango te Karine a boma nani en réalité to opena ya na preuve que ti maman nanga o akufi boy Karine mutaye que bete masasi nani mutu te pourquoi mutata zo sa malamu yo ko za motema ya ke to linka oloba na ndenga mabe est-ce que Ken azaki ko obligé za kuna Karine elle est sage yo bete ba réalité nyo sto mona na YouTube comme ko rendre ba tout sage mutamta comment zo ba distance mutamta comme be ko éviter ba problème elle était sage d'éviter que Ken ayate yo za sur Ken ngaya par amour Ken ngaya omoni ba Ken ba ba balinga osanga matière ta ngaya pe no comprendre te awasa net zo filmer que lo mo nzo ko sa da ba live to zo da ba vidéo mo zo tinda musu au moment opportun te asa ki bien mais ba propos na yenga landi émission na ye basaki na barezi na lekechu on misato asa ba propos terre à terre beril chose bon mutu na mtazana mobile na zape na mwasi na ye mutu aboswa beau frère na en tout cas non regretter na vie à ndeko na mwasi corps ayebike na vie irréelle asa ba responsabilité mo mais vie YouTube même si vitesse à YouTube esenga nde makamba banda ko expliquer bana na ye que te au moins ezaki wana pona na bando lukela bino mbongo te wana eza mabe biloko nyonso obiso to saka lelo na lobana bino chaque jour so to sala ba analyse to bosa na kate okoko bungisa téléphone YouTube et un système après 30 ans bana biso ba hotal once ko da to comme ba koko mais bana biso ba jeune
Oui, que to lingate plus tard bana biso tous à sujet moquerie pour na bana. Que derrière maman na bino vini na salaka. C'est comme les enfants de Ken, ba regretter plus tard. Papa na biso abi lobela boendeni. Papa na biso azokota makambo azemi ya mutu mwana za alibumu. Yo wasi bande ko musu bakanga ba bandoki ndeni. Pazo ke kota kombo ya Hans Luzolo, président Hans j'étais sale. Abi Hans Luzolo ndé vraiment confirmé que Karine Mokonza za nzemité. Tano ba propos a bongo. Siko biso nde toyebeli Hans na Karine Mokonzi. Ce sont des proches. Yo kwa ko lo ba bongo po ani ata Hans ayebisa ko yo lo ba ki songi. Diego le mignon j'étais sale. Heureusement ba Diego ba se réservaka. Avant dans biso ba si mais atikala yaya. Ba tungso mone bien cravate mais pédé. Songi ba complexé yo wana za lisolo ya kopanza Karine Mokonzi na Hans Luzolo muninga yebiso après longwe wana Hans yebisa kinga Karine za na zemite yango alingi beaucoup tante po yo ko kange photo na ndenga ki di ba don ba yebe kaza mutabuzo ba et puis répétant na munoko. So bazo éviter bongo place ya ba personne mature, place ya ba mikolo, place ya bino ba boyi benga ba boyika ya YouTube, mais yo ba éviter aussi qu'il faut comprendre que yo za en classe wana te, yo za na ba bassesse, moi ba benga yo ezate. Oh Karine Mokonzi azana mbongo sombela ken pia na champagne te. Vraiment. Ata yo ndo za bwe pena yo so yambi ata prise ka so bien mais la champagne beril yo somba te. Sikondeni ken piana ko kita Karine Mokonzi ko kitisi Karine Mokonzi to mi kitisi donc il a qui sur yondo ça qui nous ambonga ko miso ya champagne to mando za Karine Mokonzi sombelo aya oya ki peto zui pour comprendre qu'il faut changer comportement bana mibale belé à YouTube beril bablo bakara basi ba nde basa batu mabe po aoluka na ki Karine Mokonzi akala tango ata la vidéo à Ken Boy on sait les épisodes allez baba ndo swana mosaka muninga no mobali okokete bwana kin boko beta na makofo ko kite parce o diembela ka bana basi Karine Mokonzi obota Karine Mokonzi ana zemi bino bato botaka ka batembeti lelo ata masque pe balata ngo ozipelo mo pakol ne longe comme ça moi mobali c'est ça na comme vraiment en réalité bisos to moni baby shower en tout cas de ma part, la moni masque, n'a évité de ta part aussi. Oui, non la moni yango. Pour même au moins la photo là ti et lamba oh ya bon. À bon français va bien en haut translucide, bah tu vas bien en haut transparent. Et ont monana que à tes maquillage mais à bongi te n'andena ma bête hein. Et ça te que tu au finga parce que c'est une belle fille. Tu as le sens nini que azo bongate donc maquillage eza likolo ezuite ça prouve que ndeba maman pena bazara comme kenda terre ma comme elungba bouton elungi teinture ezo bongate Karine akomi bon. À part wana photo mo bakangisi mutako ko tubelo mo bo était na makolo comme c'est ma commune na makolo ani eza pena ya moi ça zemi. À la taille collant. Non oh la ti robe moko ya rouge je pense na babouche s'occuper à rouge bossi je ne me trompe pas Karine Mokonzi za nzeli bino ba ebobando kanisa bota raté biso na bino mutaza na société bana azaka te biso to senga bana pa mutu moko d'ailleurs ezala ta témoignage to souci pe na biso ke so yeku to bando mona yende lima ya YouTube nzamba pesi ezempo bino botsaka ba point nzamba longoli point ate virgule penga so na ande kwa bon to apeka bandeko o mo so boti kozelisa te landisa po eza libumu na yo mbongo pe ya yo eza mutu mote ata basaleli yo ba épisode kasi balobi ke ya bota ye eza ko sente ba sente yo dans la Bible mona ba senta na Bible place nino ba déterminer la biso mona ba senta omoni Ismaël est là qui s'inzamba yo kaka est-ce que Abraham abala maman Ismaël mais kombo wana za nango la kisinzambe ayo kaka mutu apesa ka kombo Ismaël ana eza Abraham mutu o nzamba lobaki biso sinde toza boto héritera Abraham toi héritier na héritier na siko abota ka mwana wana Ismaël la kisinzamba ayo kaka abala fi wana te to compliquer makambo te nil part au moins nzamba lobaki mwana oyo aoya dikosi parce que ba pesa la ki masanga te siko ata so ba pesa ki ezemi makangu ya bisoni
maman Karine des fois yo capable surtout au contraire yo que c'est un peu même koko on a été que o eza ba faux débat vandi kapo bandolo bana muninga zeme makangu yo ya libala wapi on te tonto lo bazeme makangu biso batuto bala ouais bana non pour Karine Mokonzi elle se disait à chaque moment que ngana obala na bota ce que to zelaki bena à peu près dans sombele ya mais yo za avocate attends au comité na futur biso to comme luka ba problème pour yo za 6 mois de mariage ngana tango na droit civil 6 mois ya place moko boza place mona mobile ko ya te ke kanga bleu okende c'est déjà un mariage et bon suko mais c'est ça bongo suko si les droits nous obligent et yebi ke za bongo bosali 6 mois na mutu na ndaku moko et à libala yo ce qu'on a YouTube oya ko expliquer nini po ebele ba na YouTube bakenda classe te ayeka po yo ke mutalobi akangi mo ayebite poneti ngana na finga mutu mwana makangu te parce que naza notion en droit civil nayebi nako finga mutu mwana makangu te nako finga mutu ndumba te na ndeni na ndeni ngana telemika bona finga katalea longba na ndumba mais abima ndako mwana mobali na eza en sens c'est punissable ezaka poto boma ba moto to abandeko yo finga Karine Mokonzi zeme makangu ndenge ni azaka na mobali na ye ça fait déjà plus d'une année. Non, on est à bagaf. Ba faux débat pena beri. Donc l'homme sounet yo connaissance aux anango hôtel mutu mususu. Côté les pe commentaire te j'aime peto sundoli bongo kaka po eza bien. Te vie c'est kota kiti bo yo kindeni. Oyo kindeni ni otala ki déjà. Na ba attaque kaka na zoomé. Tenga siko de fo mona koma na on atala sur émission pour na attaque te. Na tala pene émission pour na contenu. Natala pour la miniature te pour na titre te pour na attaque te faut natala contenu ya émission mutu mso ko loba Beryl Mabia la bakanga ki na mobali nzoka continuer kike mobali yango eza oya yemo ya ndako yo sko zuka appartient donc ça analyse buzobat faut yo que mission pour comprendre asili saki nini c'est comme ça. Merci beaucoup en tout cas na moni notre ami côté ya nani ya Karine Mokonzi mais elle bien parce qu'elle a sœur de là ça qui fait comme bête tout le monde ngama ba américain vous nous aimez ça bon ba américain et au monde internet ba zorango o tie ba bilambo là tango da roi poso pena ndo za pena nzela. Bon, et là, quand on a été à la Kisabiso, on a déjà la recherche na talaka. Bon, vina ce ça y a relobate, na talaka au moins na yekola ndenge ni mutako ko voyager na drogue et tant moi ça zemi. Et là, quand on a été à la Kisabiso, déjà on a mona na ngam. Et ça na nzela. Et puis so zabo, il faut un connaisseur pour yeba. Mais babo sanate. Et ça na ba pince awa. Où est liaka bon on a bossé un combo nous allons chercher et ça on a ba pince le quoi ba pince à soutien mais oui ba singa moko ça ya soutien ça en plastique soko coller dans autres comme à coller en autres et ça on a ba pince wana parce on fait Karine Mokonzi la baby shower bon le roi biso to kenete ko détecter et là on est en 4 ans Karine Mokonzi zemi a 2 ans ils a raté zemi a 2 ans ils a raté bande ko na biso tous à cabo moko te na zona na ba américain et le ko ba américain ba bimiswa kaya on a lobité bango te mutu netinga bango te mbala kisinga nga déjà na e ba américain eza Yvette Kalombo ba musu ba kopate ba américain ba na Yvette Kalombo omoni pasi o Yvette Kalombo ayoka mkolo moi so zawada ndo potaya na ba Mike Kalamba buzoba et après pasi oyo bande kwa Karine Mokonzi pe bazoyo katangu ye aoloba bongo tango za moi Cézanne et l'homme sous koloba na oteka po bozana ranking po yebi que tout peut arriver dans la vie mutu moko te azana na pouvoir ya oyeba lobi na ngeza ndenge nini yango moninga azana na comportement ya côté la mutu te ya roboma mutu te o sale mabete parce que ba raison etindi asala bongo ye monde ka yebi o biso to ko ignorer kaka. Alors ceux qui bande ko na biso ba américain ba oloba bongo voyons voir mais ngai mon papa c'est un médecin na tunaka ya lobi na nga oui bazemi ezanga mutolo ezalaka po mutu so azalaka de nature na mutolo te ko bota te poser mieye
basé mezanga mutolo ezalaka nazali déjà convaincu parce que papa nanga ko sanga ta ebe pete na retourner pour nanine à part wana soki Karine Mokonzi azana zemi ya solo te etali kaka ye siko oyo yebiseption des awadi aloba keze melongo ye pa ko loba kya ko ya kize melongo esani akope ko adopter hein surtout kuna tout est permis mais oui mais ngana yebi ke en tout cas zana na zemi na ye nzamba sunga abota mwana na ye mwana okanga makuna ta kuba kuna bota lo nzete te obima kaka bandi ko so ba américain na ba chinois elobo wela rapeti lelo biso to yebi na biso to ape na posa okota kuna te so bino mo nkobo mona boyokani biso to zana to bando tala kande to tala rancune ndepe to tala réconciliation wenge sezongati boni biso to zonga na te yango moni bato a théâtre bakomi ko botola ba chroniqueur na ba chroniqueuse mibali po biso moto zo kanate to yo kana comme ça ami ya muninga no chroniqueuse pour partager makamyo qui ta théâtre après beti mosinjo yo pose sujet que ya so lesaki bon au sein en live yo bosani ke bango kuna ba mona biso ba nyama ba yuma ba osakana biso bilanga na bango toloni ekoli ba ye ba buki ale so ba zwili kama biso toke batali boso. Donc photos en on a bon moko pour net baya be wana baya ofinga ba youtuber te photos en a bon moko pour ya za déjà mais si ko pesus na bébé shower aye pe lisu sujet abina pesi bino sujet bolobela pour ozanga ba sujet buzo batoza na biso na ba ranking so ande ni te to tika la biso semblant ko finga na YouTube akalezaki to benga na téléphone moi maizande ni faut beta ba mona 16h to se kanabiso mais ya lelo koma pene ya motema mabe oyo telemela zemi ya muninga ken piano yo lo bakama osali émission kana kombo azemi ya Karine Mokonzi na ba age aleki no musika ken piano ya mukolo nga mona lipasa na ya mukolo akoko kota maka azali pasa azana lipasa mo abela mutubo mukolo ken piano ya mukolo azana lipasa bela mutu yango ngasko na kamwaka po oza ba problème oza ba ka na famille na ome ozo lukaka ba problème na ba famille baninga yo zo loba muninga ko sizemi bonso ba yeli o video ya ndeko no aliboma sikona ko kosa zemi na ndeko no aliboma ko finga nyoso yo finga batu nini epezi yana sens te Moutoko kosa zemi pour un intérêt peut-être ya mariage, peut-être ya musala, peut-être ya voyage. Yo skoza ande kwa libo mais ça pour un intérêt ni. Bakoko lo base ke bo simba ba kisi, bakoko lo base ke ba soration na bino donc taka comparer. Et ça buzo ba yango en gros totika bilobela, totika ba critique inutile. Ça la critique moko ezapé quand même et ko apporter loko oyebi si peut-être ndeko na yo Karine Mokonzi ke ko tika ralibumu libanda te biso to ba riana te omoni et akande to lobaka rebo sala mabe c'est pas dit que so mutalobi no za nzema lokuta yo yo tika libumu libanda pour ani pour ote ya bango et bon so balobi kende o za rapé bongo ndengo za bongo za rapé na sida o sande okena bo pito sel ba test oyena ngote na net kokoma moumbo a mutute vivre pour na yo moko ata yo mope na opeso conseil batumsu o mona basé na biso ba commentaire oh falaki boye mso soki ba pesi asale loko yo saki ko sala te et alors ba to ba beta dame o azali bandolo ba falota awa koti sa ya ko kate vis pour toi-même nga sala kaka o motema na ngai sepeli na sala rango pona je ne vis pas pour mon père ni pour ma mère ni pour toi ni pour l'autre non je vis pour moi-même d'abord. Pour lelo oyo na sa ke fort na fingi sa famille na ngate jour pe na ko décider na fingi sa ngo ba kitaba mataba ofinga donc en réalité nous vivons pour nous-mêmes d'abord et puis entourage na biso tous en ranate pour nous satisfaire batu nyonso d'ailleurs depuis mokile banda nzambe kutu ye moko sala biso to koko satisfaire ya 100% te bongo sko biso na biso imperfection la tanzoto yo kansi ba bibo e bima biso point mutalali ala mkibuto etondi na elongi. N'importe Adana Eve makambani zaka yo mona Sarah Luka qui sa bouton biso to ça ben parfait na niveau moko skoto Luka ko sepelisa mutunyo so point donc c'est comme ça
Ok, merci beaucoup de m'abonner pour la chaîne Nabiso. Nabi qui est toujours venu malé mes titres comme un atterrissage Nabiso. Pour les qui n'ont pas baby shower, on se met toujours dans l'événement les 30 juin. Nous sommes là pour les maté. Yo en invitation. On a déjà invité. Nous même événement les 30 juin. Bon, les 30 juin, ils ont déjà concert Nabiso ya sur. Oui, Mania Malika encore une fois de plus mbote na yo. Mania Malika lobi pardon Jibin Piana et la biso de Pentagone ko la biso yo jité. Pour battre ba événement na idée ya nostalgie ton bozaki ensemble. Est-ce que na ton bazaki ensemble na ngwa za na mbongo yoji. Azaye na ngote babando ke ka zando soit pas vieux mo bo abraza tindel bango uniforme. Dans biso nyonso derrière wenge 4x4 à présent we rangia mama kanda Jibin Piana moto pamba l'homme Camilo dans Coco. Nous vous aimons tellement beaucoup. Bah, le beau temps, mais c'était pas tellement bébé. Bah, faire rigolo là, banane. Ah, faire rigolo là, faire rigolo là parmi tes. Oh. Azara moi na suka wenge. Azara moi na suka men événement en tout cas jusqu'à présent. Tu as été une surprise peut-être. Ouais bien. Heureusement yo mo lobi to ebite ce qui a comme ma surprise. Surprise ce qui s'annonçait ça sous goûter. Même dans ma famille na biso baloba nini mwana liboso na mwana suka baonde bazaka lumière batunyesi batala aka bango faire rigolo ndenga za bongo azaka na pe héros dans l'ombre na wenge 4x4 wana to sutuka boepe na encore nande azo de corpulence Pentagone mo kepi na nini bomoni pas mati surprise c'est quoi parce que faire rigolo pour l'instant bakangi na poto et aussi Mbalango et aussi Mba yebenda kende na brutalité omoni bana omoni biso na Congo to banga ba papa na biso po mususu bo pembe na tata moi sa yo ka ke yo lo na papa bango na ya na bango oyela yo bana poto baza sko bongo te baza bongo te yo akoke ko beta mwana te omoni akoke ko beta mwana te à part wana mwana za déjà mukolo okoko beta tata kuna kipoto tata na ki awa yo ndo zabwe papa ko te makaka beta yo po ani on suppose que nous sommes des responsables moi et toi to beta lisolo ndenga na beta na vie na nga da Apollinaire Mazuka na linga ke ko leka batu nyonso ayepe na vantsanga mama iloko eza boye te fosa et tant moi na yebi ke eloko azo yebisanga aleka age na nga kala donc an expérience akoko beta te place wana vient na biso asali mabe faire rigolo asali mabe akoke ko beta te mais pour l'événement tous on un événement le 30 juin soyons mobilisés ba spiritas ba ozala ba gaulois ba ozala ba les adorateurs de binafilé ba ozala mutu na mutu même ba wario ba ozala fallait pour pas s'imposer bia za pe moi na wenge donc ba ozala kuna za biso to senga kana ba konza mboka s'il vous plaît papa na biso Sylvano Kasongo sécurité za kamakasi. Pourquoi pas bana moura bazala pour Fati Beton pas aux ana concert en donc sécurité za makasi pour biso bataba live oyo moi chombo na biso a passe o moi na ko sa live boy katalia yo ko sa live oh tout et ça passe donc tout c'est la biso ensemble tout moi déjà ba brasserie na biso ba commencer ba concours à gagner ba billet bana mai si quand nous so bomoni concours et salama beta na yo mso yo futa 5000 boy pour na moi bière moko ya 2000 francs aux billets donc tout soutenir bango et zala bien le 30 juin oui événement za moko et puis to zela ka naissance ya moi na biso baby shower ya Karine Mokonzi ah bon le 30 juin te na bibo soto le qui événement 30 juin mais oui événement imbaleza comme a dit janvier Mokonzi soto le pas chinoise moi je n'ai pas de couleur nga zana na couleur te na lingaka eloko malamu na tele melande ya mabe moi boko ko adopter pe nini moi là ko adopter oh bon sko yo kasi bana nyonso oyo biso toza tata moi na biso moi ebisanga bi yo beta ratolo nga kombola ngeza buka lopangu papa bino sa kufi baye ba biso boya kokoka to yo zaka mwana papa wana solo muko papa akufaka siko soki adopter papa na akufite musu pa sombi pa munganga mobo abombi secret yo zelo e banani
Merci beaucoup de m'abonner à Bisso, tout au Bolandi Bisso. En tout cas, je sais que vous êtes là nombreux, vous s'abonner, vous commenter, et puis vous partager, vous s'accaner. En tout cas, nous sommes vraiment à la fin. Pas mot de la fin pour les 30 jours, mot de la fin pour la Ken Piana, pas mot de la fin pour la Féchou là. Et pour cette émission, vous s'abonner vraiment à BTV 3. Vous s'abonner si vous ne serez pas déçus. Je vous assure, avec Beryl Mabia, la bouture de la presse, déception vraiment bobo sanabino. Pour analyse toujours il y a bien au service nabino pour biso to sala rapport bino boza. Alors yum total biso pour la première fois ko s'abonner zo atembele to fini ka pembeni wana au s'abonner ou activer cloche de notification wana premier kozala à chaque instant to côté ces vidéos na biso notification yende ka ezara message WhatsApp courrier moko comme lui oza toujours bongo vraiment déception ça nangote. Vraiment merci à vous derrière la caméra papa Nabiso Pierre Mardoché. Papa Mardoché. Merci aussi Nabos et chaîne papa Pierre depuis la France depuis la France ainsi qu'à toute sa famille. Merci à toi aussi et pour Nabiso Ken Piana ko bongisa ko brosser mon ko longola maloba mabete mais bongisa nde maloba pour ça bien surtout que za mwana mobali oza marié naebi pete so ozaka déjà na bana raisonnanga au moins na osala ba vue mais lobi moi sinanga to nanga nini oko expliquer moi si tu pas faible oyoka lobi sko oyebisa ba noni eza bien te et pona pe bande ko na biso oyo bakoma na bango ba double sim félicitations à vous en tout cas musala nyonso eza passe bino tambo ko kango seke boza bato makasi bosala yango kaka biso tozana ka pona opesa bino ba conseil bo continuer na makamba malamu bosala et pona Karine Mokonzi turo ko ya suna preuve te ata so balobi nini vanda na yo po après tout temps ozaki na zemite nzoto ezaki ya yo ndo komi nango ya yo so peza ya lokuta nzoto ezaka ya yo donc mutozo ya yo te po yo kango kilo to po lo bakena o sela nzoto nanga mingi zongisa donc yo déjà nzamba pio ya yo zalaka wana to na besoin ya ba preuve souté batela mwana biso azara bien po na ba ba oboya na biso to ndima aza ya biso po auto mona ka na miniature mabende ya biso ya mwana ta mwana un jour miniature donc c'est kaza mwana ba youtubeur na ba youtubeuses nyonso to zele kaka maboko ofungwama ba oyo pe ba olanda lokolo ya kokosa zem le roi Karine Mokonzi boko sanabino biso to zape ka wana pour nos sala ba analyse donc je pense qu'ils ont. OK, merci beaucoup de batunyo so Karine Lobaki de le début bon s'abonner bon commenter en tout cas vraiment pour partager ça me fera énormément plaisir. Bon ça ka on a sur BTV 3 bon ça jamais d'ici là on se retrouve prochainement. Merci beaucoup.